Bandeko nanga la famille nzoto malili na makambo na yoki pona makambo ya Louison. En tout cas esalinga nzoto malili na otika bino bolanda danono boyoka yendenga oloba. En tout cas Louison soki okufite papa soko salaki no baje ezaki nango poisson d'avril osalaki no baje bima kaka eza nango makambo. Mais soki po kufi nzamba zo lokumu po eza penza pasi likambo ekomi eza pasi me batu bane équation. En tout cas na otika bino bolanda danono ba vérité o ebimi wana na koki yango te. Ba vérité o danono abimisi la famille na koki yango te na otika bino bolanda. Tolobaki likambo suka vérité il faut ebima. Vérité ta la vérité ata bobombi bozingi yango badra. Mais suka milinge mataka kaka. Affaire Louison était à battre belé na réseaux sociaux. Tellement beauté à marquer pour un jour moko, deuxième jour bo changera na bien, troisième jour bo comme ça normal. Mais ce qui a fait Louison oyo et oté à battre na réseaux sociaux et aux amalamu. Nzamba ebi pourquoi lingeli kambwani le kabwe polo biete à battre na réseaux sociaux. En tout cas, to landana no analyse, to landada non, pour comprendre makambu ebele. Par vidéo, on est na yo comprendre, lisons à koufi, to à koufite. So landi vidéo ya danono bien. So penjo tie mato yo ka vidéo ya danono bien. Et si vous comprendre, est-ce que lisons ya solo à koufi, to à koufite, ou comprendre ango lelo. Eza pasi pe mawa pona bandeko na biso ba congolais eza pasi pe mawa eza vraiment pasi pe mawa. En tout cas to landana on a kimia nyonso et melenga vidéo s'il vous plaît so pesa mbala liboso koti na Ursule Botelo TV au s'abonner commenter liker partager et aux amalamu mingi alors to landa Louison ko yondo finga Louison yondo bomi Louison yondo yana matière à Louison. Yo, Mervyn, ndo y a matière à Louison. Parce que tu es une première personne koloba, reste en peace. Réponse à paix. Louison obimisa mutakala nae a reposé en paix. Pour faire quoi? Oza ndoki. Madame, oza vraiment ndoki. Bino nyoso association bandoki Rosette Congo sa. Mervyn et Bodoga. Nani beauté divine. Boza association bandoki bobandaki ko lapide moi na privé pour ko ibe mbongo. Mais lelo boza na makasi ya kolili. Bozana makasi après na moni beauté divino obimiso le enregistra moana parce que o enregistré pour que solinga ko sale le chantage nga na registra ka mutute nga nazaka na habitude ko enregistrer mutute nga soko yena matière nanga to solo na privé na koya sans preuve na koya ko expliquer sans preuve batu ba ko banda ko banga bino misala na bino ko enregistra ka batu tapoter la famille. Misala na bino kwa registra batu. Nde misala na bino bosi bomona nga na enregistrement mutu to solo la ki na prise parce que na sala kayango te. Nga mutu nyoso registra ka batu na banga kayo. Na zaka na ba limite na lobi oyo. Kaka ndenge to solo la registrement na ngeza automatically ezokota. Automatically na banga ka batu ko registre batu ai. Hey. Mama, na ko banda ko éviter yo sa yo moko koyeba nazo éviter yo. Olingio koti sa bakomba batu lobi tika bakombo ya batu na evita ka batu enregistrer batu yo mutozo koma andi soki enregistrement ya andi eza très important kasi makambo Louison kendaki kopesa rapport d'enregistrer ki andi soki aka na enregistrement wana te mbele bozolo bandi azokosa kasi otu nanga na yo siko beauté divine bimisa ki enregistrement pourquoi? Pourquoi? Ce sont les oiseaux de même plumage, volent ensemble. Dans un enregistrement. Pour faire quoi? Enregistrement na pour faire quoi? Nzoka yo silama na kombo nanga. Nga na koki ko boma yo. Tokoti na sujet leki nanga. Botapotelenga life. Na monde abakina vous êtes des hypocrites. Bono bakabiso basweli toza ba hypocrite.
Biso tozaka batu ya samblate. Nga non. Bolobaka biso ba Swahili. Nous sommes des hypocrites. Bino bakino soki bozalaka ba voisin na ba Rwandais. Mbele boza ba hypocrite. Koleka biso ba Swahili. Bien na biso ba Swahili tozaka batu ya samblate. Tozaka batu ya samblate na sala sambla. Parce que batu ba mon biso tozaka batu ya samblate. Nga soki na lingite na koloba ouvertement na linga kote. C'est comme ça biso ba Swahili tozaka. Na pesa kabino exemple mikolo. Karine Mokonzi alobisana kina mutu moko awa na internet. Karine Mokonzi aza mami de la Chine. Mami ngana za chinoise. Ngana lobaki ngana koyati. Parce que na boy na sala sambla. Na boy na sala sambla moko boy. Après lobi na motema na ngezo suwa. No sala ngote. No sala ngote na oyati. Na lobaki na oyate pe na koyati. Sikoyo bino nyoso bote divine. Ofungole la mwana na biso live depuis tongo 8h. Ozo lapide mwana tapote les live s'il vous plaît. Beauté divine ofungole la mwana na biso live. Pourquoi na lobeli makambo? Parce que eza na communauté congolaise, je suis la patriote. Eza randote, eza kokufa ya mwana na biso ngana za patriote. Beauté divine ofungole la mwana na biso live. Akufa te eloko oyo eteis et monisi sikoyo ba hypocrite. Comprenez-nga très bien. Akufa te bomoni siko monde na biso ya réseaux sociaux ndenge tambolaka. Les mêmes batu ba fungole la mwana na biso ba live. Les mêmes batu ba en internet ko banda kolila. Oh, beauté divine. O vanda 8h dita na live ozo lapide mwana po ya mutakala na ye. Ozo lapide mwana, ozo kitisa mwana po na mutakala na ye. Rosette Congo sa video ezali. Video na boya ko salela, bo lapi yaya, yozo kanisa biso toza bazoba toza na internet ete. Les mêmes mutu Rosette Congo so matisa batwana bazo lapide mutakala ya mwana. Yo Mervine yondo bimisa mutakala mwana. Kasi les mêmes liés. Merci pour le cadeau, madame. Les mêmes liés, boye kolele la biso hypocrisie. Vous êtes mauvais. Les mêmes liés, boye kolele la mwana na biso awa. Vous êtes mauvais. Rosette Congo sa, beauté divine. Kizengi oyo, nani, Mervine Bodoga. Si binonde bobandaki kolanda, mwana na biso na privé. Bobandaki kolanda mwana na biso na privé. Bozo senge mbongo. Boye bieza nini? Boye bieza nini? Vidéo ya mwana na biso eza deuxième vidéo, eza première vidéo te. Eza deuxième vidéo mobile eza na Congo, mobile na koya na kombo na yo. Pe oza na mwasi na ndaku liwa ya Louiso eza la vrai. Parce que na koya na kombo na yo. Yonde yo kizengi oyo. Ndo pesa kiliso ba Mervine Bodonga na association na bino bandoki bakomi kolobisa la mwana chantage na privé. Bino soki bozo kanisa na mwana kufi te mwana kufi. Akufa te kasi eloko ezote ya biso ezomonisa biso hypocrisie ya internet. Ezomonisa biso hypocrisie internet. Les mêmes batu bo vandela mwana na biso na internet. Les mêmes batu boye kolele la biso awa. Soki lelo Louiso azwa dépression na famille Sundolai. C'est vous batu internet. Soki lelo bozo linga boloba o famille ndeza mabe, famille eza boye na boye, famille liboso kokende ko beta Louiso. Si bino nde bobimisa mutakala na ye. Ti famille abandonnée. Bino batu bobimisa mutakala Louison. Louison avant mutakala na ye. Famille ne beta Louison te. Merci pour le cadeau. Bino de bobimisa mutakala Louison ti famille na ye kenda ko beta ye. Après les mêmes bateaux. Je salue la présence d'Isaac et Kaba. Les mêmes bateaux boye kolele la biso awa. Tala beauté divine miso ko vimbo boso ni soko vanda na kiti 8h dita. Botale la biso Rosette Congo sa. Mwana na biso quel mwana? Louison soko zana bon mo itala bango bien. Tala
bango bien. Soko zana bomoi. Ou bien soko zana cimetière. Omoni bango sikoyo bandeko na yo ba kongomani. Omoni bango. Soko za envie. Na soko za na bomoi. Tala bango kitoko. Na lobi je pèse mes paroles. Soki Louison aza envie. Soki Louison aza na bomoi. Soki Louison akufi. Ata la bande kone siko yo oyo. Babandaki kofinge ko lapide. Le meme batu baye. Yaya. Nebi so vérité Louison akufi. Ozo kanga très bien. Mutozo koma aza envie. Yaya te Louison akufi. Soki akufi te abima sala la biso video. Louison akufi. Soki bozo kan eza sango ya lukuta bato misusu Louison akufi te. Kokufa etala ka RT. Kokufa etala ka RT mwana na kufi. Lelo to komi déjà les 3. Soki mwana na kufa katembela sa bimeli biso. Louison akufi. Louison akufi. Kasi boyaka ko bino de bobomi Louison. Tango mutakala ne ya awanga nazalaki na nde na koti na monde ya bakino na komi nazaki na monde ya baswahili. Na nazaki déjà na monde ya bakino. Yaya yokanga. Je mets ma main en coupé. Soki Louison akufi te boya kokatanga loboko. Mwana na kufi. Mwana na kufi. En vrai, mwana na kufi. Sangwaliwe yaka 2 fois te. Soki Louison azala kanvi mbela si abimi. Wana eza bezte. Poisson avril et c'est le premier. Mwana na kufi. Oui, mwana na kufi. Mwana na kufi. Bon misala semblate akufi te na commentaire lukuta. Akufi. Je mets ma main en coupé. Mwana na kufi lelo azana malili. Me bazana makasa kosalele ba live. Bozanga kimia na mitema. Boko zanga kimia na mitema. Omoni mwana wakena makambo ebele na motema. Akena makambo ebele na motema na ebongo. Babimisa ki deuxième vidéo na ye. Omoni première vidéo na elekaki azalaki asa zongi na actualité. Deuxième vidéo na ya salaki yango na 2026 ande bomie. Tangu mwana mobali ana atindi ba vidéo atindi li bandokyo nyoso o bazolela lela aho. Babandi ko sale chantage soko pesi biso $30,000 te to bimisa vidéo no parce que ba mona ki asa komi ko latela mba pembe bakanisa za docteur na poto. Nde loko ebomie. Akokaki pression te. Akokaki pression te. Yaya yo mutozo koma sukuma talulu ozana Congo. Yaya na ngai azana Bordeaux azana matanga ya ba Louison. Yaya na nga azana Bordeaux azana matanga Louison akufi. Yaya yo mutozo na Afrique kolobate Louison akufi te. Louison est mort akufi. Na moni kizengi moko boy. Eza la vrai. Eza la faux. Oza na droit ya kofinga nzoto ya mama ya Louison. Grâce parce que maman na sali onini. Soki Louison akufa te. Pourquoi ozo mélanger maman nena? Yo kakate. Na makambo na biso sauter. 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 Ozo eko finga mzoto ya mama ya moninga na yo. Sans problème. Parce que pour y'a visibilité, bamona yo po lobby. Bamona. Ndeko nanga na réseaux sociaux botika kotia bato pression. Mutu na mutu aya na réseaux sociaux na vie na ye. Mutu na mutu aya po asala ba contenu na ye. Mutu na mutu aya po asala ba contenu na ye. Louison ayaki na réseaux sociaux po na ye moko. Bandeko botika kotia bato pression na réseaux sociaux. Awa bobo misi Louison motema na bino ekiti.
awa bobomisi ndeko na bino motema na bino ekiti to motema na bino ezaka ya komata. C'est triste la famille. Bato bozo tatone ba o bozo ndima te ba Saint Thomas ba o bozo ndima te o bozo lobaka Louison akufi te Louison azali Louison akufi ya solo. Louison aza na bomoi te na miniti o Louison akufi ya solo balobi bakobimisa nzota mowe samedi ezali lobi bakokunda Louison lobi selo ba information ke bakokunda Louison lobi. En tout cas tozo tala tozo zela tozo mona mais information eza sûr que Louison akufi de vrai. Information asiri yango wana ke akufi ya solo la famille. Bao bozo tatone botika ko tatone. Bao bozo yeba te bao bozo loba biloba loba botika ko loba biloba loba. Botika kufinga ba parents ya Louison. Botika kufinga ndaku ya ba Louison. Botika kufinga ba Congolais. Likolo ya pression na bino, likolo ya mafinga na bino, likolo ya ba pression na bino ndezo bomaka bandeko na bino na réseaux sociaux. Ba pression na bino ndezo salaka batu bakende ko simbaka bakisi. Ba pression na bino ndezo salaka misusu ba salela ba vie appréciée. Likolo ya ba pression na bino. Ba pression na bino ndezo salaka batu bakomi ko simba bakisi. Batu bakomi fo ke ko lata boye batu bakomi fo angela batu bakomi fo a se faire voir. Likola ba pression na bino. Botika ko impressionnera batu. Botika ko tiara batu ba pression o batu ba ya nango te na vie. Chacun fait sa vie na réseaux sociaux o. Mutu na mutazo sala vie na ye. Ayaka pona ba contenu na ye. Makambo ya salaka ya defo etala ye na famille na ye. Etala yo na ngate. Tangu tokufa nzamba ko juger mutu na mutu selon masumu na ye. Lisumu na yo ba ko juger lango mutu te ma sœur mon frère. Botika ba vie ya batu. Bofongola ba TikTok te pona ba vie ya batu. Bofongola ba YouTube te pona koya kofinga ka batu. Pona koya kotiaka batu ba pression. Bosala ba analyse comme tout le monde. Sala analyse pesa conseil. Soko sala analyse no bien, o pesa conseil no bien, o kotalema. Pona kotalema na réseaux sociaux ezaka te fo finga batu. C'est triste la famille. C'est triste histoire ya Louison. Soki Louison akufa kite, mes famille na esi bimi elobi. Pour la famille basala ba jete na maamba liwa. Mamba kokufa basela yango ba jete. Louison yemoka ko sala poisson d'avril, yemoka ko ya sala baje, mais à lire makambo ekendeli. Soki ezaki ke moi mobalo akufi ya solo te, mes famille na déjà ba bimi na réseaux sociaux, mais bandeko na déjà ba bimi, mais maman na déjà bimi, mais banleki na mais ba yaya na ye. Mais déjà ba bimi ba ye koloba na réseaux sociaux. Mais so bomona batu ba kimia, so bomona famille na ye ba kimia, bomona bandeko na ye ba kimia, bandeko bonzima te, boye ba ke Louison akufi ya solo. Akufi ya solo. Peut-être bonzimi yango te po etomba ki mukola poisson d'avril. Nde sali ke batu ba mona ngo lokola eza lukuta. Mais Louison akufi ya solo. Akufi ya solo. Moi mobalo azana bomo ite na live moko na osala ona oyana ba preuve ya olaksa bino bato bakenda ki na pa ya ba Louison na bato bakenda ki na matanga ba Louison na poto na Kinshasa na bato bakenda ki ko filmer ndaku ya Louison après liwa na ye. La famille totambola kana obanga nzambe. Eoya na butu toyebi te, ekoya na tongo toyebi te, kasi ekoya kaka. Tomilengele toyebi mokolo te, toyebi pe ngonga te o. Papa nanga tikala kosala chanson moko ya liwa. Toyeba te ko kufa. Asali nzembo na ya liwa koti studio a beti après quelque temps yo kufa. Donc c'est ça. C'est ça.
liyo eza nzela ya biso nyonso. Alors merci beaucoup, to s'abonner, to commenter, to liker, to partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, partager partout et pas wapi oyo lien oyo ekokomela bandeko et bele. Encore une fois mes condoléances na famille ya Louison. Nzamba lola pesa bino makasi. Abonnez-vous, aimez, commentez, likez, bye.